pesi nazomona oza na puissance namoza na nzete puissance eza nyoka puissance oza nango nzambe azobisanga ekomela bapuissance ya bato mosusu nazomona pendant nazoloba nazomona na molimo nzambe azotelisa ngai le bâton de Moïse bâton de message eza mpona motu moko aza na bâton eza na motu moko azalaka na bâton aza na nzete soki oyebi ke ozalaka na nzete de prière oza na bâton de prière oza na nzete de prière message eza mpona yo nazomona yo na bâton moko ya mabondeli ngai azalaka na bâton mais nazomona motu azotala ngai message eza mpona yo message eza mpona yo nazomona oza na bâton de prière message eza kaka inekima mpona motu oyo atambolaka na bâton oyo aza na bâton de prière nzambe azobisa ngai bâton oyo otambolaka nango wana c'est le serpent de Dieu eza lokola nazomona ezomela baserpent mosusu ezomela bapuissance ya bato mosusu nazomona nzambe azotelisa ngai histoire ya Moïse ndenge nzambe abalosaki bato ya Moïse serpent mpe amelaki baserpent amelaki babato mosusu amelaki bapuissance mosusu voilà nzambe azobisa ngai baton oyo utilisaka wana eza puissant na monde spirituel eza puissant na monde spirituel okoki kokweyisa yango te okoki konéglige yango te okoki kosakana nango te nazomona bâton et bâton ne permetaka obunda otraverser banzela otraverser bamai spirituellement banzela bitumba mopepe eza pouvoir bâton eza pouvoir nzambe abi garder bâton no bano utiliser ngo même l'église na yo nazomona eza na mutu moko awa aza na bâton aza mosala nzambe aza na bâton de prière nzambe azokende koutilize makasi na bâton wana eza puissant le serpent de Dieu bâton wana eza na puissance ya makasi oyo ekwesaka bandoki bamagicien mpe renouvelaka force na yo nzambe alobi na église na yo balotambola na bâton riasheka barabos nazomona soki message eza mpona yo tia j'aime partager nazoba précisément bato baza na bâton de prière eza basala nzambe nazomona mosala nzambe to serviteur de Dieu to servant de Dieu moko otambolaka oza na bâton na ndako bâton de prière